Bonjour les amis. Bonjour les amis. Mbote baninga nangai. Nipa nyonso bozwami. En tout cas, na pesibino mbote, na pesibino semaine ya kitoko. Et surtout que Nzambe azala na biso. Mutu nyonso Nzamba pesa yenzo tokolongono. Tozala na bomoi. Tozala na possibilité. Nzamba pesa biso possibilité. Ya kozana esika kitoko akolala. Nzamba pesa biso possibilité ya kozwa eloko ya kolia. Nzambe apesa biso possibilité ya kozwa moyen de transport facile. Nzambe apesa biso possibilité ya kozwa eloko ya kolata. Nzambe apesa biso possibilité ya kozwa ya ke vie ezala facile na eloko nyonso tolingi. Alors aujourd'hui eloko moko na lingi na senga na ye kosolo na bandeko na biso ezali natali na ba mwa vidéo zoko tambola na ba réseaux sociaux comme d'habitude. Namoni baninga bana ba mikolo banini bake kopanza ndako ya Corneille Nangaa. Alors, c'est-à-dire, batouana bakende ki kuna epa Corneille Nangaa pona kopanza. Ezana mutu moko songolo pakala oya pesi mitindo. Alobike bokende kopanza ndako wana. Bokende ko piller, bokende ko bebisa ndako wana, bokende ko mais eloko moko tomonaki na tango ya Mobutu. Mobutu abotolaka batu bandako na bango te bien na bango te. Tango azwaka pouvoir. Tango Laurent Désiré Kabila ye ba mobutiste nyonso bazalaka na bandako na bambongo ba partout. Laurent Désiré Kabila abotolaka batuana bandako na bango te. Abotolaka bango bandako na bango te. Tango Joseph aye kozwa pouvoir, abotolaka batuana bandako na babotole batu ya régime le kaka bandako na bango te. Ba bien na bango te. Tout monaki ba lelo yo Jean-Pierre Bemba biloko na ye ezalaki kaka biloko na ye. Batu ya kala nyonso ba mobutiste nyonso bazaka na bandako na bango na ba pigeon na ba ville ba partout ba kengo wadondo ba nini tout ça. Muntu ata moko babotolaki ye biloko azalaki te. Bandako babotolaki te. Alors tango nga na ye komona, tango ngai na ye komona lelo oyo il dépasse à vie pouvoir, akomi kobotola batu bandaku, akomi kokanga batu ya régime ya kala. Lelo yo batu bakomi kokene na exil. Ba politiciens ebele ba kimi ba Frank Diongo ba nani. Lelo batu bakomi kotonda na exil. Lelo oyo bandaku ya batu. Vous savez, eloko na koyebisa ndeko nanga Félix. Na Kinshasa na minute oyo ozana bandeko na yo bebo. Bango nyonso baza kosomba ba mapango, baza kotonga, baza kosala mbongo. Mais tango pouvoir na yo ekosila.
soki bakomi kosala bango ndenge wana kobotola bango bandako kokanga bango yo kokanisa ndenge nini? Parce que ndeko nanga Félix papa na yo azalaka opposant ya kili ya beaucoup des années. Mais babotolaka ye lopango te. Basalaka ye nini te. Joseph Kabila atikaka papa na yo. Malgré babiloko nyonso bandai koloba kosala ba manifestation ba nini te batikaka ye. Mais oyo makambo tokomi komona ya kobotola batu mapango. Ya kolandisa batu kotia batu na maloko. Ndeko na ngai ezali politique moko ya kitoko te. Politique oyo ko vanda kimia ezali ke ko rassembler batu. Ko benga ba politicien ya minene ko vanda sika moko koloba ke bitumbezi biso na mboka tokoki kosilisa ngo ndenge kani. Kasi na ndenge yo oza kokende siko yawo ya kokanga batu bamusu bakimaka bamusu bakenda ba rebellion obotolaka bandako ya batu obotolaka ba minere ya batu ndeko na ngai avenir eza mabe. Avenir ekozala mabe makasi. Revanche oyo eza koya lobby. Ah non. Yo okozala bien parce que okozala na Kinshasa te. Okozala so okei. Bandeko na yo pe bakozala pete. Malgré ba mapango baza kobotola, malgré ba biloko bato baza kobosana, mais bakozala nango te bango pe bakopumbwa. Parce que oye koya lobby, oye eza koya lobby. Revanche oyo eza koya lobby. Bakadra IDPS ebele bakozala na Congo te. Oyo naza koyebisa bino bo retenir yango très bien. Bakadre ebele ya IDPS bakozala na Congo te. Soki bakozala na Congo, c'est-à-dire que bakokanga bango pe. Bakobotole bango pe bandako. Bakobotole pe bango biloko. Oyo bazui na tango ya moyibi. Oyo bazako gouverner siko yao. Lobby ekozala très dangereux pour na batu ya IDPS. Ba oyo bazako diriger mboka. Batu basepeli. Bakoti na ndako ya nanga. Babotoli bandako nyonso ya nanga. Ba hotel. Bandako nyonso ya nanga. Babotoli. Ça va. Eza biloko ya mokili. Bozwa. Bokabola. Mais nanga pe nana akufi te. Nanga pe aza kobunda na ba allié na ye de façon que bazonga na Kinshasa. Nanga pe aza kobunda. Bangwani 3 ans yango depuis M23 azwa parti mobimba ya Congo. Nalandi Kagame lero na tongo. Kagame azoloba bien que Félix n'est pas honnête. Kagame azakoloba boye. Félix, il faut aloba vérité na peuple congolais. Bande konangai, en tout cas. Et loko oyo il faut toyeba bien que Félix makambo azakoye bisebiso ba congolais ezali yango te oya sinyaka. Makambo oyo Félix azako sala na oyo azako yebisa biso ekeseni. Bolanda interview ya Kagame akoyebisa bino ndenge azako loba bien que Félix n'est pas honnête. Félix aza muntu alokuta oyo makambo Félix azako yebisa biso ba congolais
na oyo aza kosala na Kagame ezali mususu. Makambo oyo Félix aza koyebisa biso ba Congolais na oyo aza kosala na M23 eza mususu. Makambo oyo Félix aza koyebisa biso ba Congolais na oyo aza kosala libanda na kashikash ekeseni. Félix c'est un menteur. Félix azali mutu alokuta. Félix aza honnêteté. Dialogue oyo baza koloba ke ba Congolais na ba Rwandais bavanda Kagame bagovanda na mais eloko moko il n'y aura rien. Solution ata moko ekozwama te parce que Félix ayebi makambo oyo baza kosolola na Kagame. Boyebisa Félix akanga mokolo oyo Félix akokanga ba frontière ya Congo na Rwanda. Nde sikoyo tokoyeba ke oui, Félix nous dit la vérité. Félix azali en guerre na Kagame. Félix azali en guerre na Rwanda. Mais ti sikoyo lokola Félix nano akangi frontière ya Rwanda te na Congo, Félix aza kokosa biso ba Congolais. Bande konangai bofongola miso. Bofongola miso pona koyebisa bino ke babiloko oyo nyonso boza komona bolanda Kagame. Interview oyo asalaki je crois il y a 4-5 jours. Ba makambo oyo baza koloba ke baza kokende na Rwanda wana. Eloko ata moko ekobima kuna eza te. Makambo oyo Félix aza koloba. En tout cas, tozana banyangala kate ebele ba oyo baza ko comprendre te. Mais biso lokola to vanda libanda tozana ba communication bebo. Tozana ba communication presque partout. Lelo yo soki Congolais aza kosolola na Rwandais balobi ke non aza traître. Te, mais ye Félix aza kosolola na ba Rwandais comme ça ye pe aza traître. Ezali na marque ya kobangisa de façon que ba Congolais ba comprendre makambo eza koleka réalité ya makambo te. Réalité ya makambo ezali ke Félix alingi koyeba alingi kolinga te ba Congolais ba comprendre. Kagame azali na position ya force. Biso to bandai kola nazoko yibise bino lukamo moko. Mokolo Félix akokanga frontière. Nde mokolo tokoyeba ke oui Félix aza honnête, azali en guerre na Kagame. Mais lokola nano esalamite, baninga nanga izaba, o nyonso izaba mise en scène. Ba dialogue esalami boni, na Rwanda, na Kenya, na boye, solution izwa makate. M23 zakaka. Rwanda zako exploiter kaka minerai na biso. Congolais fongola miso. Congolais na yeko tala mwa mingi sikoyo batu bazalaki na Facebook ba télévision nyonso ezalaki béton mais na yeko mona et diminuer eza sur le kola ezalaki liboso te. Béton est diminué. Béton est diminué. Et loko ata moko ekosalama te na dialogue eza na Angola. Rien. Kagame est toujours très fort. Kagame na Félix. Kagame alobi angot. Félix n'est pas honnête. Makambo e Félix aza koyebisa biso ba Congolais. Na oyo aza kosala ekeseni mingi. Ekeseni makasi.
Bozo ka pe chance ya kobenga kaba. Omoni batu musu baza borné. Baza mitu batu musu baza bazoba. Mais batu ya solo, ba politicien ya solo, baza ko benga partout pour na ko comprendre. Koyeba qu'est-ce qui se passe au Congo. Félix na Kagame, qu'est-ce qui ne va pas? Ba ko benga po ba yeba. Mais tozana ba yuma, tozana batu musu ba nyama. Bongo la bango ezali pour la bango $20, $100, $200, 300 ça suffit. Ko beta mbunda butu moi. Mais batu lokola biso to benga ka partout pour na koyeba qu'est-ce qui ne va pas. On a trouvé très bien que les allaient mise en scène. Babiloko nyonso boza komona ke bake Rwanda, bake bana ezaba mise en scène. Félix ayebi makambuye bazako solola na Kagame. Muto etoko ko landisa lo bala biso makambuya solo toyeba très bien ezali Félix. Donc en tout cas bande konangai ezalaka pona koyebisa bino ke eloko ata moko ekosala mate ezaka ba dépense ya bambongo ezaka ka kolekisa air pamba lelo yo tokomi na katikati ya sanza suka ya sanza esili gouvernement nanu ebimite donc mboka eza stoppé mboka etelemi est-ce que na Rwanda pe azana bitumba na Congo azana bitumba na Rwanda na Burundi mais est-ce que bazo sala misala te bazako sala misala ya développement Rwanda ezako kede liboso mais epa na biso raison nyonso sikoya wa nyonso eza stoppé pour na koloba ke nous sommes en guerre avec M23 nous sommes en guerre avec Rwanda nyonso eza stoppé babandai ko yebisa biso ke oh non Rwanda za ko ganga pourquoi parce que biso toza na embargo on ne peut pas acheter des armes nyonso ezalaka nzembo monene non on ne peut pas acheter des armes parce que toza na embargo elongwa raison mususu nini tozaka su na embargo te tozalaka susu na embargo te pona liboso ezalaki te embargo elongwa raison nini lisusu bazo opesa Félix ce n'est pas honnête bato ya mayele bato ya bwanya bako comprendre tebe que Félix c'est un menteur Félix c'est un il n'est pas honnête makambaza ko yebisa oyo bazako selela na Kagame na nkuku makambo ya baza kosolola na Kagame na oyo aza koyebisa biso ekeseni Félix c'est un grand menteur tozali na bino awa Félix a kodeklaraka guerre na Rwanda jamais Félix akokangaka frontière ya Congo na Rwanda jamais toza na bino awa tozalaki komona awa oh Jean-Marc Kabunda azana ba minéraux azana ba carré minière mais lelo oyo bandeko nyonso ya Félix bakima na Katanga lelo oyo bandeko nyonso ya Félix na ye moko bakomi ko exploiter ba diamant ba or ba biloko kilikili mais tomelaki mai te awa pona Kabunda Kabunda asali Kabunda azana ba minéraux mais lelo bango nyonso na ye moko Félix bango nyonso na Katanga bande kuna ngai naza koyebisa bino makambo ya solo Kagame alobi yango alobi ke Félix ayebisa ba Congolais vérité wana Kagame
négociation baza ko loba eza biloko a lokuta yo somone bato ba kene ko négocier na mutu aza fort. Kagame est très fort par rapport les Congolais. Kagame mutu a ko imposer idée na ye. Kagame mutu a ko imposer oyo alingi oyo balingi alingi ba Congolais basala. A ko imposer oyo alingi te ko Félix asala. Tout d'abord Félix, tout d'abord azata na iloko ata kolobate devant Kagame. Société oyo Félix basalaka na Kagame ya na Rwanda. Félix azana ba pourcentage kuna tilelo. Ba minerai ya bande ko ba Félix na yaye nyonso ezoko traverser à partir ya Rwanda. Boni botuna ye. Tozana bato oyo bazana Rwanda, tozana bato oyo bazana frontière. Ba oyo bazako yebisa biso ke ba minerai ya Félix ezako traverser à partir ya Rwanda. Ya bande ko na ye bazako traverser à partir ya Rwanda. Akanga frontière totale. Ba Congolais bo fongola miso. Bozako kufa na nzala, bozako kufa na milunge, bozako kufa bandako nzele ezali te, maya komele ezali te, eloko kolia ezali te, misale ezali te, il n'y a absolument rien. Mais Rwanda se développe. Rwanda ezako kele liboso. Lelo yo po Félix asala pona ye il faut akanga batoyo azoko mona ke baza baza comme imposé pa na ye. Bato ya za komona ke bako déranger ye, il faut akanga bango. Ba mususu bazo ken exil, ba mususu azoko kanga bango pour s'imposer. Mais ngala ko yebisa ndeko nanga Félix. Ozana bande ko ebele na Congo. Bango lelo nyonso bakomi ko botola bato mapangu. Ndenge tomoni ndako ya nanga. Bato bakoti na ndako ya nanga. Non, nano tomona te. Ba mubutiste bavandi na bandako na bango nyonso ba Jean-Pierre Bemba bango le. Lelo ba mubutiste tango Joseph Laurent Désiré akoti. Abotola ki muntu ata moko lopango na yete. Ba mubutiste nyonso ti lelo bazana mapango na bango. Joseph a su pouvoir. Ba mubutiste nyonso ti lelo yo bazana mapango na bango. Mais yo ye bokomi ko botola bato mapango na bande ko na yo. O bato baza ba traître. Non. Ozali éternel te. Lobi eza mabe. Bino pe boko pakatambango. Ba mapango na bino pe bato pe bako zoyango. Parce que boza éternel te. Mon pepe o eza koya kuna côté à Rwanda wana et kokoma na Kinshasa. Quoi qu'il en soit, un jour ou autre, et kokoma na Kinshasa. Au revoir et à la prochaine. Bana beto badibikala bonvo mwa kulo nyinga kuleu njino ele mio ya bonyi njino ele mio ya bonyi nanga bana beto bamukasai occidental bana beto bajikukana nujimanyi bimpa ke mubukalenge bwa Mobutu tumwenza mubukalenge bwa Kasavubu tetu bene kasai katwa kapete chintuto pagi tulukufika chikondo cha bukalenge bwa Mobutu
Mukasai kato akapeta chintu na shichimoto. Pati tulo kufika chikondo cha Laurent Désiré Kabila kato akapete mu chintu na shichimoto. Tulo kufika chikondo cha Joseph Kabila kato akapeta chintu na shichimoto. Tulo kufika chikondo cha Tshisekedi bijibu bitanu byakuye mu mai kato ne bapeta chintu na shichimoto. Lelwewu tukatubanga manda wende muibigi ngondo mushimuka amutuka bwa mushindo kitumuna malo mushindo ajiuya mbimwonekane katuba kupeta chintu to bwalo tujibatangile wende mwele Felix Tshisekedi mutulu wende mwele anu kujibena Kasai Central, Kasai Occidental. Twakumuna okukwata toni lelweu Jean-Marc Kabund ujimu buloko. Twakumuna biselele malukai akaji mamulwile. Twakumuna beya mwenzi mujimu bijimu ni bijimu. Mwenzi bijimu ni Mobutu ni Kabila tatu ni Kabila mwana kavuni bwalu to. Tshisekedi ulumbuka lenga lelweu utukamu ipambelo ni utumu wako ile beya bwayi kumputa yikujonde pesha president wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bwa Tshisekedi il fallait beya kala nambuloko patu jitutangila mukebayi ujimu buloko toni lelweu kama tubanji kumulumisha kama tubanji kumwebesha ni utumwenje chiji kama tubanji kwamba ni utumwe mukebayi utumu buloko biene muteke mu buloko komsa kaji chikono cha kenze bu mukebayi emission bakeze emission bo babiji ni Daniel Nsafu ujipambelu me Tshisekedi utumu kwata mukebayi kayumulumbulisha kakwichakulumbulisha kakwichinyito bantu babunyi bajibikala bayi mu exil banyeme lubilu bantu babunyi baji Tshisekedi ukebaba okukwata bantu babunyi baji Tshisekedi mukwata baji mu buloko bajano bene Kasai Central. Me wo mutangene bena mbujimayi bakaji biba mfranga batupambelu kamwena mwena mbujimayi na shumu buloko to kakone mwena mbujimayi na shumu ujimu exil to bajano bene Kasai Central mbaji Felix ukebaba okukwata mbaji Felix unyemeshe mekaji bene Kasai yabu simba kenga biabo be tutu bene Kasai Central tujiba kenga bikol mbatu shipa bikol kujimubutu mbatu nyoka bikol batu amene tutu kebene idepes kajile lwewe mutangila kwetuka kwena chintu na shechimoto bijimu bitanu bya kujika
bijimu bitano bya kushika toko banga bi kwa bwebu ne bibibi mweneka ne kakwene chintu to bana betu babene Kasai Central tutangila ibana betu bajimu maloko kabundo jimu buloko mbwabwa lukai muke bayu jimu buloko mbwabwa lukai François uji mwe exil mbwabwa lukai bonsoir ba kaji mwena mbushima ekayo jimu buloko mwena mbushima ekayo jimu exil nen mai kumbushima yunu sangana njile bajiba yasama universite bajiba asabi bajibas tabalayi nujiba sombele makele mabole tabalayi nujiba sombele makele mabola panu kala nene ba tekemene bwa kwa mne Felix na lukuno achila kananga kakwene chintu chichenze kato c'est le contraire Felix ni kala nu unukwate unelumu malok mamuji mukwate mukebai mamuji mukwate kabungi mamuji mukwate kuji mwaka kwate hii beya donc bien sebi bana betu tabala ayi nujiba sombele makele mabola nujiba bala mina makele mabola kakwene chintu tanshe chimuchilo kuji Felix to bajimu maloko bajimu exil anubene kanang kajimbwachi bajiu muke bayi bamulumbuluish muke bayi jimbuloko mushie mukashini bana batu balumbulishe muntu bamanyine bamukondane wakajimu ezenu kajimuke bayi kachiba mukwata toni lelweo kato mulumbuluishi to balo mwene kanang beye wakaya mba bubu abukabu ibwa president wa Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville beye mufile mu buloko kabunda nye yeo kabene bakulo bwalu bwende to bajiba mna afile mu buloko bwalu mwene kananga bene kananga tabalayi binu kali nene basomba njino ambili nuji basombele makele mabola kakwena chintu chalo kunto akuto kakwena chintu to bato abo bajine makalenga bobo nkayabo mbanga jibatangira bajimu kalenga mbanga Felix ujika ba ujibukalenga ni bana babo babena mbushimai ujuji ni banga ujuji ni ba Peter Kazaji uji bena mbushimai ujuji ni Kabuya mwena mbushimai uji entourage wende mujima bantu bajibukalenga pinjeo muntu kai wa bene Kasai Central ntelelai muntu mchanana babijiba satuto umchanana wa mwene Kasai Central uji mwikalamu ni puissance mbukalenga wa Felix ntelelai mwene kananga umchanana uji mbukalenga wa Felix ne uji ni force uji bene mwakwamene to ambayi nungu to ambano kena kuto pani ukali nenu kuntoku nugi nufwa tuka tumu nambuwa ikayi patuka jili ikayi fwa kalamba musha kabaga kenze kachini na chimu lelo kabu yukanu amini ni bene mfong bajiba nubikile nuka jibene mfong bwa chini bolo kalamba musha kenu wenzikibwa bolo kuranka ini bwela bolo jili ikayi to banubikile nujibene mfong lelo bakaba no amini nujibene mfong kakwena chintu to buko kala chintu mfuna ambini kuji chintu kajikutu ya yeko bakamba kwetu nikala balo atankonga bolo chimbu chitu chafwa bakamba kwetu nikala balo atankonga bolo chimbu chitu chafwa kumpaleku kuji kukole kumpaleku kuji kafenika tema kumpaleku tu ya yeko Kagame wa kwamba ne
Pas question. Pas question. Waye ikusombane Félix bayikile. Pas question. Kagame a refusé. Kagame au comme jamais. Que nous sommes Félix jamais. Le col Félix y a ça déclaré guerre. Tout ça la guerre na ye. Kagame a boyi a lobby que jamais ngaina Félix tokosfa na boito solo la jamais. Déclaration ya lelo. Ya lobby te Kagame a déclaré à lobby boyi. Le col Félix y a lobby ka kosala ngai guerre. Le col qui Félix a lobby que il faut que kababo mangai pour na gouvernement échanger. Ngai na kofana na Félix c'était pour tout solo là. Tout d'abord, tout ça dans la guerre na Félix. Bolana interview ya Kagame ya lelo na Jeune Afrique. Kagame a lobby ke a kosolola na Félix te. Po ba solola na Félix. Félix a déclaré une guerre. Le col Félix a lobby a déclaré guerre. Le col Félix a lobby a longolé na pouvoir. Aya na longola Kagame na pouvoir. Aya déclaré une guerre. Et après ce que tu as na Félix, à ce moment-là, tu as ce qu'on va na Félix pour te négocier. Mais pour la siko, Kagame a boyi. Awa tozo ke de liboso eza somo. Awa tozo ke de bande konangai, to yebite. To yebite mbulo oyo ndenge kosila, oyo toko banda ndenge kosila. Oyo toko banda to yebite, oyo ezako ya to yebite, lelo ti lobi, to yebite. Kagame azali décidé. Babiloko babone batindi bato na baza wapi. Soki na Angola baza ko bongise de façon que rencontre ya Félix na Kagame. Kagame aboyi na ye. Alobi te jamais. Félix le kola sa déclaré guerre. Kagame alobi to sa na guerre ngana Félix. Soki to sali guerre. Soki nani akolonga, à ce moment-là ne to kofana na Félix pour to bongis. Mais le col a déclaré guerre parce que Félix a déclaré guerre. Félix a une situation très grave. Ata lelo yeba memeli bikeko, soki bikeko ya wapi, soki bikeko seko combien wana, bikeko nyonso wana c'est rien. Ata lelo bayeli bikeko neza mabaya. Eza mabaya ba taye boye, eza bikeko. Eza eloko te. Ba poso wana eza ba poso ya nyama. Nyama ekosala nini? Eza ba poso ya nyama. Eza ba poso ya nyama. Mobutu azwaka ngo bebo. Mobutu aye. Nana yeba kite Mobutu akufa na maladi. Mobutu azwaka ba poso ya ba leopard, ba poso ya boy na boye. Bikeko ya kilikili. Mais Mobutu akufa kata. Biloko nyonso bayele eza mabaya bataye bikeko eza eloko moko te eza poso ya banyama ekosa eloko moko te. Mais Kagame a décidé alobi ke ngai na kovandaka na Félix te il faut ka bitumba bim. Lokola sa Félix a déclaré bitumba aya to bunda nano à ce moment là soki to bundi soki ngindi alors siko to kovanda sika esika moko to so na Félix. Mais pour le moment négociation ezalité bitumba de faut ezala. Olukaka makambo okozwa. Félix a tout aki tolo a ebisi batro scaramouche boy na boye scaramouche bimat. Kagame alobi ke akolanda Félix tina ndako na ye. Kagame alobi ke lokola ye alobi na ye ke akolongwa pouvoir. Lokola ye alobi ke akodéclencher guerre. Kagame aza prêt. Kagame alobi ke nakolanda Félix tina ndako na ye. Bolanda interview ya Jeune Afrique. Oyo Kagame apesi na Jeune Afrique. Bolanda yango. Kagame c'est un guerrier. Kagame aza civil te. Oyo aganga kaganga lokola Félix abanda ko ganga scaramouche. Bakomona ngai ngai naza mutu akosaka na ite. Ngai naza fati beton. Kagame aza ndengo wana te.
Kagame aza guerrier. Félix nana beta munduki te. Félix nana yoka munduki ndenge eleka comme le 4 heures ti. Une semaine ya masasi ekolela. Nana yoki angote. Mais Kagame asa yoki lokito ya masasi. Kagame asa boma bato asa abunda yebi ndenge masasi elelaka. Félix nana beta munduki te. Nana yoka misisi masasi ekolela ti une semaine. Scaramouche ya wapi? Kagame aboyi, dialogue ezalité, bitumbande ifo ezala. Bitumbande, Kagame alobi jamais. Ba oyo baza na Angola bakozonga maboko pamba. Préparez-vous à la guerre. Le kolo ya sa déclenché que guerre ifo ezala. Ah, ami bongis. Le kolo ya sa alobi te Kagame ifo alonga na pouvoir. Fa bongis, parce que Kagame alobi ke yende akoya kolongola Félix na pouvoir. Ah ngaye. Olukaka makambo. Mobutu, olukaka makambo okozwa. Bolanda, ngayanga na te. Bolanda interview ya Kagame na Jeune Afrique. Bokoka ne Kagame agangi. Eja koganga ya pamba ya baskaramushi te. Oh, Kagame guerrier. Kagame c'était guerrier. Asa sali bitumba. Soki combien de fois. Asa yoki lo kito ya masasi. Félix nana beta ta lisasi mukolota mokote. Oke ne kogangela moto yo guerrier. Muntu ayebi masasi. Oke ne kogangela ye. Ye wana lobi que jamais qu'on négocie ezalité Félix a sa lobi bien ki bitumba. To sala nanu bitumba na Félix. Félix a sa lobi ki akolongolanga na pouvoir. Aya kolongolanga na pouvoir. Et c'est le contraire. Ce qui est à l'ongolinga na pouvoir te, nga na zoke de kolongola ye. Oh! Engindi. Engindi bande kona ngai mbulo tozoko kende, na mbulo kuna, to ebi to kolala to la muki boye. Situation est très grave. Et encore ayeko sa ndengeni. Ah, Félix yemo kwa luka kama kambo vraiment. Akeye koboto, akomi koboto la biloko abatu. Muto nani Kabila tango yaki na pouvoir abotola ki eloko abatu te. Abotola ki bandako abatu te. Abotola ki bandako abatu te, abotola ki biloko abatu te. Siko Félix akomi kobotola bandako abatu, ba mapango abatu. Akomi kobotola biloko abatu. Oh, c'est encore ça qu'on appelle plus pire. Batona ba kovanda boye te. Et puis les sous Félix ce qui kaka pouvoir na esili ako komaka na Congo les sous te ako kima mbango jamais aucun jour Félix akoyaka na Congo parce que ba oyo baza koya wana po balongola ye bako bandeko lukaye po baka na bandeko na ye nyonso bandeko ya Félix ba cousin ba nani na banani jamais montata moko ta ko komaka na Congo. Bakabuya wana. Ba Peter Kazadi. Ba nani wana. 5 ans oyo. Je vais vous dire une chose. 5 ans oyo ekosi la terre. Sans que Félix na batuna eba pumbwa. 5 ans oyo tozana ngoyo. Ekosi la terre. Na ndenge nga na yokeli ne Kagame aza ko ganga. 5 ans oyo ekosi la terre. Tozana bino. Au revoir et à la prochaine.